Bienvenue très chers internautes, merci beaucoup pour votre fidélité à votre émission Paradis des Stars. Merci beaucoup à mon boss Jean-Thibaut Tiboabois. Merci beaucoup à vous tous qui aiment bien votre émission Paradis des Stars avec Samon Taifo du Mama Bonheur Ndeka Boyebi Paradis des Stars Oyo. Toyambela bino tout jar ya bastar lelo toza bongo na studio Mama Nkebi paiwapi tozana artiste Robin Omundibu pour la préparation ya album naye Noir et Blanc. Restez toujours branchés pour ba quand est-ce que album Ezobima et combien de titres dans la 4 albums toujours avec Mama Bonheur. Naib sabino toujours que Bonheur nanga na pesa abino toujours na musala nanga mais nandenge ya mabete. Cette émission je la dédie spécialement à celui qu'on appelle Nesma qui a dit Diatabao, papa na Jonathan, autrement dit papa Yabama passe vraiment. Je te dédie cette émission. Restez toujours branchés très chers internautes pour découvrir encore beaucoup de choses cachées sur l'album Noir et Blanc. Sans plus tarder, je vais déjà recevoir mon invité Robin Omundibu. Voilà, chers internautes, comme je viens de vous annoncer que je reçois pour vous Robin Omundibu à qui déjà je salue. Bonjour Robin. Ouais, bonjour. Bonne santé. Ouais, ça va. Tout le monde est noir et blanc, mais yo mon bête noir et blanc, tu as bête le noir et blanc. Ouais, plaisir à toi, l'axi que nos messages à capter. Donc voilà quoi. Léon a la mukina na bosoda quoi. Léon a la mukina bosoda pour naé ko sala musala bosoda. Musala makasi ya kubini sabatu. Ya bina musala moko ya makasi donc voilà. Et on a l'esprit militaire quoi. Donc et puis voilà quoi. Mais noir et blanc ça toujours na 4. Noir et Blanc toujours Nathan. Déjà ma préparation à l'album, mais je sais passé déjà comment? Ben, tu as déjà presque na souka. Tu as travaillé presque déjà à 80-70%. Tu as déjà presque na souka, donc tu es fanatique. Il y a bonne musique. On a servi qu'à la minute l'album na bango au la Noir et Blanc. Donc décembre, tu as annoncé déjà qu'à la minute tu as annoncé date à sortie, mais bah retenir que disque est en décembre. Mais Robin Omundibu, pourquoi opponer artiste à Noir et Blanc? Pour Noir et Blanc parce que Robin Omundibu na ba couleur rebelle. Na katinanga ba yembele belé, moi makambo belé quoi. Donc voilà. Mais noir et zakara, noir et blanc et zakara deux couleurs. Parce que na katia noir au kobimisa grise, na katia noir au kobimisa rouge, na katia pembe au kobimisa noir, au kobimisa grise, au kobimisa jaune kana pembe. Donc voilà quoi, ça ba couleur de base en fait. Donc voilà et noir et blanc et ça couleur morobo simple. Je pense pas que ndo lati noir et blanc pour ngamutu. Album nangeza noir et blanc je pense. Mais lati noir et blanc pour non c'est pelissa yo quand même. Non c'est par rapport à harmonie. Couleur moro simple et couleur moko fascinant et simple et propre. Donc il accompagne rabiso trop dans la cérémonie. Donc voilà, ndenge na loba toujours chiffre 9 et 9 c'est la clé de tous les nombres. Et en plus 9 mututu abutama na 9 mois. Donc Robin Omundibu ba na lingana sa makambo ezala et accompagner mututu que mututu a se retrouver na katiko. Donc voilà et noir et blanc ezali couleur moko simple. Ndenge album mo pe ezala album moko simple, album mo ko accompagner batu. Na ba fête na bango, na ba cérémonie na bango et puis voilà, ndé nazo benga noir et blanc, un album de tous, un album de tout et de partout. Voilà, un album de tous, de tout et de partout. Déjà na Katia noir et blanc, tu as combien de titres na Katia? 12 titres. 12 titres. Voilà, 12 mois et puis voilà quoi, une année. Tu as un chiffre 9. Tu as 12 titres. Voilà. Robin Omundibu, noir et blanc, et ça album, il y a groupe ou bien les albums nayo? Les albums nangamoko, Robin Omundibu, ils appellent album à l'Ibosona Sala, mais juste quand on a fait si artiste nanga oyo na travailler na bango quelques artistes ba signer moi quelques titres pe na kati ya album oyo ngai et puis voilà quoi. Surtout ko yeba déjà opesi na neti nani? Mobe Molondo, Shomi na Ngweri et danseuse na biso rythme Mujinga. Mais monite ko pesi 4 et créer jalousie. Non bango baza ba ancien, bato bazo mériter et voilà ba travailler à dire bato bazo mériter et puis voilà le reste Bayena sima bakuti bango et puis voilà quoi. Mais Robin Omundibu, noir et blanc Toroyambango. Mais on dit que noir et blanc ils a un peu trop tôt parce que chiffre 9 jusque là
ezo beta kaka. Mais noir et blanc tant que y a moins que tu fais chiffre 9 tandis que Fako peut sa chiffre 9 quand même temps nango parce que ba fan na yo bazo consommer 9 chiffre 9. Quand tant to tonga ndako en fait. So to tonga ndako na yo eza ya étage. Parce que musique pour na mona logo zo tonga ndako mo ya étage oyo mo na vision na yo oyebi niveau ni zo tonga so tonga building yo ka so tonga nini mo ya mulio kaka. Donc musique na carrière à mutu za ka bon en fait. Je pense pas que ce que zo tonga o tonga ozo ngo bakisa likolo e ko buka oyasi. Wa zara soki oyo yo tonga ki na seza ki forte tango yo bakisa on est là kilo mingi et voilà donc voilà Robino Mundibu la vie s'étend comprendre yango moni ngai na lobi ke non na oyo na osala e ko bakisa e ko longola te e ko buka te po ezwa place donc e ko bakisa elingi pe ko loba ke non oyo na salaki ezwi pe place ya vie na nga carrière na nga mobimba te comprendre donc voilà on a ça que zuga place na carrière na vie na limite nango parce qu'on a ça les ali pour mata likola on a zali et kende quoi oh on a pas kozala na ignorer en côté donc voilà na ignorer chiffre 9 t le chiffre 9 les ali pont il y a noir et blanc voilà mais déjà noir et blanc tozo c'est la ngoto ebiki to yamba ngoto rozwango mais message clé na kati album noir et blanc ezani message clé na kati album noir et blanc ils ont un message mon côté donc ils ali ba message belé en fait et musique tout ça là on pour ambiancer batou ko consoler batou ko apporter la joie la gaieté et puis tout ça les musiques oana en fait tout ça les musiques oyo batou ba ko en ambiance et ko accompagner batou na ba fête et ko consoler batou ba mélodie à bien ba parole à bien oyo côté batou toza lokola na ba titre lokola tikako toza na pese loko zwe loko toza ba titre lokola toza lokola na masos ça générique toza lokola na comment peut-on jouer les ballons toza na ballon donc voilà toza na ya Yesu ezali toza na mama yaka tozali na ngambu toza na misérable toza na love toza na voilà ba titre za moi ebele toza pe na oyo titre oyo mobe molondo acheli biso oyo acheli biso mobe comment titre nzembo noni mes larmes donc voilà chomi pa acheli biso titre. Donc voilà, l'État n'a pas temps de contrôler tout na bango titre banzembo na bango et puis voilà quoi. Tu as banzembo mo ebele o ezali et puis voilà ba titre nango pe ko zalaka ndenge oyo. Ba yokeli quoi donc ta ba ki misérable donc misérable o ngayo misérable pourquoi oh suis toujours misérable suis tes faits c'est Dieu qui connaît oh est-ce que nzambo zo mona pasi na ngai. Est-ce que Nzamba zomona oyo salai si c'est vrai zomona c'est kazo toléré injustice aboye pourtant na ebi kazala ka juste est-ce que Nzamba zoyo ka kolela nangai misérable o kolo zametala daga nangai zameyoka mawa pardon donc tous en kolo tozana misérable tozana mama ya gambangu babomi mwane dikambo na salite mabepe na yebite nazokufa pamba belela voisin yebisa mawai nazokufa wa pamba riki na tiela motema kabambia bwa kisinga ye sans ekutani na moye sale eclipse molili ekoti moteme bangi Mena mwatangwa moke mystère angwele kinango mes déceptions kutani na trahison bolingwa kufi moteme zoki pota bolingwa ngwezo kaukate na limbi kolela neti perigonite zoka pasi bolingwa ekeye susi maswa tongelanga terasa na matama poma ya miswele kaka kolela nanga na kufeli moto te moto na linga lingi nenga te bolingo esko zomona
eta okomisi santa mwana moto krabate malheureux nyonso se po nalinga ko bébé. Voilà. Robino Mondimbu ba nzembo kitoko boto ntoyeba na kati ya noir et blanc. Est-ce que ça ba composition na yo ou bien contacta qui peut ba écrivain? Non, on travaillera toujours dans la parole. On travaille toujours dans la parole parce que ça rôle na bango, il y a jouer na vie na besoin d'artiste. Donc voilà. Robino Mondimbu ne paie pas tout en fait. Voilà. On travaille dans la parole. Voilà Robino lelo oyo soki pe boss nanga Jean Thibaut Tiboabwa alingi pe azwa nzembo na kati album Noir et Blanc to ebité c'est déjà clôturé batu bazu bien batu pona ba dédicace bakoki pe ko benga batu pona ba chanson bakoki pe ko benga ba album ici là ka jour disque bimi hein jour bimi batu bakomo yo kan de le besiel voilà ata na usine do ba changer quoi donc album ici là ka jour bimi. Ouais. Voilà, chers internautes, je vous informe déjà que dans cette émission, nous allons aussi recevoir Chomi. On va parler de sa chanson. On va aussi recevoir Mobé pour vous. Robino Mondimbu, Torokango, vraiment tant embellé parce que tu es en plein studio. Vraiment, tu reçois tant jour à bien. Tu reçois parler. Tu es masola bien des cas qui zalaka. Na habité nini oko qui ko assurer na bafana onyo soba o balinga kayo et puis ba message clé na oko pesa bafana. C'est la car album na bango autosel la bango Noir et Blanc Robina nde ba messana Robina nazope kisotika ko tika nazobondelo tika ya tika na libala nanga tika ko tika osobala pe déjà tika ya tika olekisi shimbushi nana tindaki yo meka mikolo ukoyoke loko baoyoka mame mama viens goûter à ma sauce. Mais Robino, et ça la rondeni parce que Ngamwa Nanga et Victor Amaro il a 3 ans, mais ce cas Zobina Tiana no boye vraiment donc et comment somo. Et ça rondeni tant au mona bana mike bazobina banzembo na yo mikolo les occupés génération te. Pour na yo vraiment sentiment ni no yo ka tant au mona bo. Non, ça la un plaisir. Ça la un plaisir. Ya ke o ngana santa kana transmettre na batu et puis bazo c'est la bazo bina quoi. Donc ça la bien na mi mona na un peu spécial quoi. Donc voilà, c'est un peu ça. Ok, ça va Robino Mondimbu, tu as vraiment mis le temps pour moi, je vais show Star, tu vas taper ma solo nzembo na ye, numéro na yo ya contact pour na ba dédicace et puis batu o balingi pe oyemba bango, ndenge po oyemba batu mususu. Non, ba komelinga juste quand na WhatsApp, na numéro plus 243 89 75 32 606. Plus 243 89 75 32 606. Oui, voilà quoi. Dédicace, moi, dédicace à 2 personnes. Justin Zengo, papa na beau regard. Oscar les beaux fantasmes. Choisi ma tata. Et puis voilà quoi. Donc on est ensemble. Honorable Paul Bindu. Moussambali. Tetendaye. Donc voilà quoi. On est toujours ensemble. Merci beaucoup, restez toujours branchés sur votre émission Paradis des Stars. Voilà, je profite aussi pour remercier Oyabiso Yaeko RDC Obasoutena Kabiso massivement. Là, je vois déjà Fiston Malulu l'immortel. Fiston Malulu l'immortel Bambo Tebele Nayo. Grâce à maman apprécié na Suède Bambo Tebele Nayo. Jackie Kilaba, la métisse noire. Moi, si à Moindo, Jackie Kilaba na kati ya États-Unis vraiment Bambo Tebele Nayo. Taboufatu Motema ya Cyril Nadala. Vraiment Bambo Tebele na yo Lys Wambombo na Bribourg Lys Wambombo Bambo Tebele na on a kati ya Suisse vraiment to peso Bambo Tebele Dorsia na Mboka Rostov kati ya Suisse na peso pe Bambo Tebele balobi Dorcas Tongo vraiment donc Dorcas Tongo Dorcas Tongo solo la té la patronat Dorcas Tongo to sentir que patronat na yo te vraiment babi ba wana ya biso vraiment ba soutenir biso massivement na bosanité haha yé moko mobile ya pembe le blanc au chudi donc le blanc au chudi na kati ya Paris. Na pesi yo Bambo Tebele les blancs autour de na Paris ba salutation belé na. Chers internautes, comme je vous avais annoncé que dans Yambapé Mobé na katia émission Nabiso Paradis des Stars donc toujours à na katia studio. Salut Mobé. Ouais, salut Samantha, salut.
Bonne santé. Non, santé est super, bêta quand en plein boulot. Tu peux pas comment tu es baki au côté kuna to moni au bakoto. Tu moni talentier azanga esekate. Moni boulot ne mte bena ebena passer par là. Boulot beninga awa boulot benanga essayer moi pas vidéo au Congo. Boulot benanga moi c'est moi bona disque ya brakata pas faire mbaka pour na service bino ka ba fantique na biso au bolinga bonne musique ya mboka na biso. Na serviteur à culture mboka au Congo. Voilà quoi. Voilà, Mobé, nakati album Noir et Blanc, tu qui côté. Vous avez chanson nakati? Ouais, na chanson Mes larmes. Mes larmes. Ah, Mobé. Tu habites Pinela Umba, Babi Pinela Umba, ma petite sœur propre. Pourquoi ka titre en Nzembo Mes larmes? Et ça joue mon boué, camarade dans mon boué. Attends mon nom fort. Un temps, tu as bien ma samson musuza, ça nzene, moi t'as quitté comme makasi. Nzema ba beauté tu vas Pinela ou ma petite sœur non. Siko nzela ngosko azaki musa nzela supenzo nzela pesa ye. Nzela ngalinga basi yange pardon pa mpamba. Alinga ba bonile mingi. Abi ngai pena moi ça komona la ngate. Moi c'est malinga ba bonile pa mpamba boy. Enda siko yakuta na kona occasion moi c'est komona moi c'est na mobile en fracas deli. Akwa boya été. Siko moi c'est azo chape que note nda moi na mobile bongo. Moi na chape que note ya moi c'est siliki. Yes ko obligé faut bonne moi c'est bien ka moi na mobile. Comprendre? Na si a moni ndinspirant comment dire nzela bolingo to cheli yango mundelu na sala te lokola ba murei ya zoba tioko koma kizengi otangi pe na asoi okoyeba te moto ko sala yo boye oyanga eza Pinela uma oyanga eza ye wana o on pas ndima te note nzele okuta musu o moi c'est muninga le kana kitoko moi c'est muninga musu azaki ka fier. Mais est-ce que vous avez mon boulot ndumba sur ce canton ndumba expliquer notre faut bon de la ngata soki na sa atoka ngana mbali au moins boulot comme c'est job voilà mes larmes est-ce que pinzo na aya bete sur ma soledad so mo na ndako ba larme ne wana vraiment ça on a biso nzembo kitoko boy maka surtout yeba esa composition ayo moko bien otala ki pe bande ko na biso ba parolier. Non, on a déjà dans Zara John ça copie on a qui parole na za parole na kwa banzembe comme ça ba star na moko na tanze mona suka na komeza niti suka linga mona yebeleka ke bandelie yanga bolingo za la kizuka lilele komi bololo kia die mama munwe inango bolingo kia die mama munwe formule ni nyango na sala lisusu pana zota 2 sur 10 na exercice a bolingo na yo ta nzembo na suka ah vraiment que nzembo wana bato belé net les grands caméraman vraiment simbi masolongo babi ye a filmana parce que titika di ma filma Adana Eve ye c'est quoi filma qui tant on nzamba zo créer Adana Eve to ebité donc yoka verdict bambote belé na yo na ebité mobé tozio moi muke parce que en plein studio message clé au ko pesa na bafan na tout ba obalingaka yo vraiment ba obalingaka mobe na bi pété ceux qui porte zanano ouvert pour na mabanga pour na ba ceux qui mutu nzembo non oyembeli mutu bien ba tupe ba ko so mutaza pour oyembela nzembo wana ko akoyeko contacter yo donc nzembo nanga sila ka mukolo ko na bar le na bar tezana ngona nuko to ana sona no porte za ouvert mabanga bien nga pe vraiment munganga so pa nzembo wana ko mayaye porte za ouvert bah oui maman na nzembo so vraiment munganga soko nzembo ko mayaye obenga na plus 243 82 230 65 60 plus 243 82 230 65 60 sauf que à retenir qu'album est mati fin de l'année album est matin 15 jours ou 20 jours avant année ici là donc tous en national studio ta ça en plein studio to préparer bon ça va générer qui donc à mon ndeto to kuna ta na to na pas ça mutoki mbangombango moni na toka voilà le boulot ça boulot danger boulot ça tellement ya munene makasi le numéro est en plus 243 82 230 65 60 na bat ono so balandinga na CPD mingi merci mingi bozu temps elandanga pesi mbot nanga na fiston ba la boss na masa nanga i japonais wata lenzo le câble na petite sœur na biso Pinela ou ma petite sœur biso propre donc voilà quoi la pesi mbot tela nga mfona zo boulot zo bien donc merci beaucoup Mobé bon attend pesi biso merci beaucoup chers internautes nous sommes donc là arrivés à la fin de cette émission comprenez que tu vraiment temps ya kozwa chomite parce que to moni chomi donc à côté vraiment na katia ben mais chomi pesika ba fan oyaye bambo tebele merci beaucoup à la grande dame Balobi ma copine chérie à partir des marrons
Maroc namoni Ornella Bamanisa babi petite sœur propre ya grand frère na ya boss Boris Mondo Bamanisa na Brazza na pesio pe bambo tebele na Maroc Ornella Bamanisa na pesio bambo tebele. Merci donc c'était là votre émission Paradis des Stars avec Samantha Ifo du Maman Bonheur. Restez branchés sur votre site Eco RDC. Quant à moi, je vous retrouve prochainement. Vraiment, merci on a pessi mbo tete et aux amabe mingi. Maman Fifi Kachala, il faut mo la babi maman Oyangai vraiment, je t'aime beaucoup ma maman, je te salue, merci beaucoup. Na pessi pembo te na Deborah Kachala na Paris. L'ordi ne bongo ala na pessi bambo te belé, je mima Kachala mon bébé David Kachala bambo te belé na bino sans oublier mon fils chéri Victor Amaro Rodriguez da Silva. Restez branchés sur votre site Eco RDC avec le grand boss Jean Thibaut Chiboabois. Bambo Tebele Nayo. Merci beaucoup à Verdict Yoka. Bambo Tebele Nayo. Je vous retrouve prochainement sur même site. Bye.